oza kotourne kaka si politiko kaka kota na spiritualité na kokoko motema na ye po akoma bobenga ye kola bobino babokokisi matondo ozali komona ki tango bamindele bayaki na prouesse technologique na bango entre autres munduki et bangisaki bakoko ya biso mwa muke il y avait et pas n'habitude ezalaki régime dictatorialité parce que ce qui totali malamu ki nzonzi c'est l'essence même de la démocratie. Bakota on est toujours kofanda, c'est-à-dire que Rwanzinga Nkuvu ne pouvait pas de lui-même décider. Il fallait qu'il bafanda na kati na cour ba décider. Alors Rwanzinga Nkuvu devait convaincre sa cour que eloko bato oyo baza malamu pe eloko bazali quand même la biso eza malamu entre autres leur religion. Pourquoi? Parce que religion na bango ezali articulée sur trois principes simples. Croyez seulement, confessez et vous êtes sauvés. Croyez, confessez, vous êtes sauvés. Mais ça, c'est la chose la plus géniale qui puisse exister. Parce qu'il y en a beaucoup qu'on a dit ça, il y avait 5 piliers qu'il fallait qu'on respecte. C'est-à-dire, il fallait avoir l'amour, il fallait avoir la justice, il fallait avoir la sagesse, il fallait avoir la vérité, et puis il fallait avoir la bonté. Bumbote. Donc, aux hommes qui ont demandé mingi, c'était trop demandant. Moutou, aux hommes contraint, n'a pas interdit et belé. Mais quand on vient, on vous dit quelque chose de très simple, comme cela, c'était un bon baratin. Ça, lito imoko, nakanisi moi sinyo sa okoya mayanga. Alors que lito iwana, ezalaki koya na liwa. Tala pourquoi benga ki ango ke mokili ya mindele ezalaki otoreko so na ko traduire en français la civilisation de la guêpe, tandis que bakoko c'était la civilisation de l'abeille. Le moko boyebi nzoi azakana rôle mon capital parce qu'abota kama futa, mais guêpe abota le côté peso ka suyo et ça fait du mal, ça peut même te tuer. Tala piège, c'est pour ça que tozali ko condamner, c'est-à-dire que tozala ki na ba tradition na biso ezaki rigoureux. Moto po ba benga yo moto, il faut respecter ma camion soumis à toi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et ça ko senga ba exercice, et ça ko senga ba sacrifice. Mais quand on vient vous dit croyez seulement, confessez et vous êtes sauvés, mais là en tout cas, c'est la bonne chose qui puisse exister. Mais nasimana ngwe ya ki na liwa, ta les sika to ko connaître parce que même na période d'Anzinganku vous n'avez na ibisa ki yo que lui-même avait constaté qu'il était dupé. Et à ça, c'est pour cela que selon les différents exégètes, selon les différents historiens, est-ce que au moins clair n'a pas réponse à Moutando? Est-ce que n'a pas aussi ça une réponse au total? C'est pour cela qu'on a été les voyants dans Kouvu et Zalaki toujours sombre, Azalaki empoisonné par banani, par les mêmes mindele. Pourquoi mindele va empoisonner qui est? Parce qu'à comment tu as calme contre Bango, à comment tu as télémé à Bango. Et c'est pour ça que l'histoire m'a dit que dans la période douane. Dans la période d'Antingankuvu, bah minde bah que ça te moïne que ceux qui mutakufi akufi, les morts sont morts. Boké bokundi Bango bazali koza résurrection. Mais na période na Bango ezalaka na missionnaire moko mundela akufaki et les blancs ont exigé à ce que ba kende go kundaye na kati na église. Et ça bato moïne wakati kondima yangote. Nakati anda kwa nzambi bokunda mutu nakati non, là on ne peut pas accepter. Wana ko makamususu. Et ce que tangi épisode wana okomona ke et comme tina mato ya Leroy Nzinganku tina tango Nzinganku akela na église kwa na église tango komaki ba mindele ba ye il s'est obstiné ba beti masasi selon histoire na bango kaka il semblerait Nzinganku masasi on ko bandai ko simba ete. Alors les blancs se sont fâchés, on va dire que non, donc Nzinganku aussi nous a trompés. C'est-à-dire qu'Abouaka qui m'a Abouaka qui n'y ont sauté. C'était le jeu de chat à la souris. À cause de ça, qui pense que comment nous avons bêté massage, ils ont été. Donc, il faut te dire histoire à malam. Oh, merci. Wana ba histoire mususu ngana moni ngote parce que na vita na ya kotanga par-ci par-là. Mais si tu ba histoire mususu ali pe monter na bino ka bata ba 2011 oyo. Na ba 1960-70 ezalaki te ngana lingi kutoza recherche moko si Nzingankuvu créé na 2011 te oyo na ba 2000 oyo te ba version 2000 oyo
Dans la confiance na bokopiste moko akomite je parle de Fumukusu, je parle de babuta banense mabiala banabi lukombo, ils peuvent écrire la version na bango autant que eza original à 1967 naza ko rejeter yango parce que ça c'est besoin montant sur base ya non pas seulement que pour sa histoire mais pour détruire christianité. Or histoire il fait la authentique, il fait la pureté na yango. Il faut mélanger corruption na kati ya l'histoire. Maman quoi la est et pas ndompe que clair ou bien lina pesa ndeko kambamba kuna parce que batebele bazosenga maloba awa. Pesa nani bango maloba papa. Gana za kudem tena koloba papa. Répondre flèche na yo epa ya mama akwala mutaloba kete pourquoi boza komona bolamo ya zwa nkuvu te na tangu bozaka kolinga azala fale azala kaka nzinga nkuvu na misala na yake nzinga ya kinganga kuna ya ki authenticité ya bokoko pourquoi tanga komi ye muta créer ba école ba trade ba commerce afongoli empire Congo. Pourquoi bolingi komona face wana te bolinga komona face ya mbongo ya kote kibokokisme kaka avula ntende ko kambamba matondo mengana o préféré mingi natika na maloba na yo na telemela na maloba na malamu parce que ya liboso na no yo moko o reconnaître teke bakoko na biso ba tikaki ba documentation mais lelo tozo pesa ba histoire ozolinga ondima ngote parce que lobi ke eza originalité biso moko ba bokokwiste mutu tozo créer yango mais comment ondima oyo yo moko lobaka ke ba documentation ezali te siko ba information yo zo pesa na zo zwango wapi donc ozana bobungi quelque part motuna oyo ozongela yo eza boye yo lobi ke olingi konyataka ka bokoko avant le rwandinga kuvu ya malamu oyo monika katango a se convertir na christianisme mais siko yebisa biso bolamu nini oyo to koti nango ko banda na conversion na ya christianisme ti na moya lelo oyo tozali pamba te fruit ya liboso o ya conversion ya ndinga ku ezalaki ko bomananu mama na ye vivant et puis deuxième fruit nango ezali moto moyindo akomi ko tekama akomi enchaîner lokola ebwele yo siko yebisa biso bolamu nini oyo ti lelo to vivaka et yelaki biso par rapport ya conversion wana entre temps ozo reconnaître que avant conversion wana bakoko na biso ba vivaki malamu ba yebaki nyonso o esengela bango mo bazalela lokola batu matondo na zone si maloba na filtrage de okambamba filtre nanga exactement à partir ya zwa nkuvu ti ayeko kufa na 1506 na kangameli kaka place wana parce que soki toyeko analyser ba resani neko salema après liwana eti na data lelo yokiye nini yango ko se mélanger na ba culture mse salemeli biso na ko yebisa yo ete kende na Egypte, kende na Allemagne, kende na États-Unis, ba mélange entre ba indien na ba noir, ba mélange entre ba indien na ba mindele ba utaka na Londres. Là où il y a les gens baza ko se croiser na culture, mélange et ça le maka okoti ko blamela na mutu moko te mais tika temps est joué en fonction circonstances ya makambo za ko leka. Donc moi je ne peux pas blâmer Zinankuvu na collaboration internationale na ba portugais na tangu na intégral ezako ke na borne supérieure 1506 borne inférieure jour abotamaki soki na koyi ko définir ba fonction à salaki na katikati je peux déjà déduire que la dérivation moko que Zinankuvu s'était bien comporté na diplomatie na ye na comment a diriger ki royaume Congo na en tant que chrétien ba prêtre nyonso ba yaka wana c'était de bons prêtres il avait bien travaillé avec eux avant que akoma zwa nkuvu na ye komona ete azalaki nzinga avec misala ya kinganga et tomoni record moko ya kitoko te o to iko reconnaître que vraiment culture na biso wana ezana ba makambo ya kitoko to iko landa yako kende kuchaka makasu na bazamba na basimetier yako na kuchaka malavu mansambu yako zanga kozaka na condition hygiénique ya kitoko non zwa nkuvu pona nga c'est du côté positif mais et moi ni mingi ta na balancer tableau entre nzinga na zwa c'est comme si avec zwa bato yeko mona ki intellectualisme ba développement ba école ba art comme qui na valeur mususu ba artiste ba métaux ba nini donc vraiment un développement sévère donc ce qui bat ba ko be sa projet na bien après qui est précisément moi na Alfonso tango yeko fana na kitu na soki yem te ko be sa ayo ko esclavagisme wana to juger Alfonso na génération elandi mais ngai nazo kanga intégral na lobby encore une fois
ya via João Nkuvu entre João Nkuvu bokokiste na João Nkuvu le chrétien. Alléluia. João Nkuvu le chrétien alongi epai nanga awa. Ndeko nangai Roger pakazamamu na pesa antenne avant que sepa ya pape que 71 ta potelisa. Ndeko Roger à vous l'antenne. Ah oui, merci beaucoup. Est-ce que nous sommes madame? Est-ce que nous sommes madame? 565. Ah oui. Je nakanisi nalingana réagir un peu na développement maman Akwala salaki. Pas de développement mais na préoccupation soulevaki. Maman Akwala, je crois que motomoko te alingaka yebisa yo vérité ndenge nini débat o ezwi orientation. En fait, ngana renvoyaki bango dos à dos. Pourquoi? Parce que Papa Zambwana vient non pas ndenge ya lobiawa, mais avec un arrière-plan concept ya christianisme. Et Ndeko Dompei, il vient en arrière-plan na bango concept ya bokokisme. Ngana lobi na bango te bino boza ba prisonnier ya isme. En réalité, ceux qui bobime na prison wana ya isme, bokomona ke bokozwa nzela moko que là où nous démarrons pour retrouver solution pour la situation tous en lelo. Parce que ceux qui toujours le na radio n'batango toujours lekisa sans penser na mokolo lelo, ça ne sert à rien. Maman mise yangona lobaki ndek bande konangai na moni débat oyo bo kende nulle part de vos ala toujours comme deux rails. Hein, deux rails. Donc vous aurez toujours des convergences parallèles. Alors ça ne nous amènera nulle part. Il y a le baki non, sokoto bimana isme wana. Alors ngala sur le baki ba question. Si ko na zongi n'est pas ndeko zambwana. Vous continuez à exalter le christianisme alors que le loyo moko comme pasteur qui condamne les prêtres de la manière dont ils se sont servis de soi-disant la Bible, parce que la Bible est tout ça votre série, mais même avant Bisso, est-ce qu'il vraiment bazako témoigner la Bible? Ils avaient des séquences, il y a évangile, ils avaient des bréviaires. Alors où était la parole? Est-ce que vraiment vous assure que Nzinga en changeant, Nzinga en Joao, qu'il était réellement né de nouveau ndenge yo ozo concevoir ngo te ya ngo lelo na bandimi na yo bandimi oyo kambaka? Ça c'est na niveau na yo. Na niveau ya Ndeko Dompei, vous devez savoir que vous avez à peu près peut-être raison, parce que ce que vous moni ndenge biso toujours ko se comporter biso toujours mbenga ba chrétien lelo, parce que surtout ba chrétien congolais, surtout africain noir, simplement parce que nous sommes des fanatiques sans rentrer en détail. En fait, le problème la carte ya bandimi ya Christ, ezali problème te kakao confessé après ici. Il y a des étapes. Vous avez la conversion et la transformation. Parce que ceux qui biso ndingo koyara no Bible te ba lobi soko se convertir aux nés de nouveau. Mais né de nouveau wana ezali esprit. Mais bongo na yo ezali ozana 30 ans ya vie à monde. Donc il faut ça la makasi okokisa bongo na yo na oyo esprit ozanango yo Bible za kosenga yo. C'est à ce niveau là que biso tokomaka te yango no mona ko bakosaki biso. Donc en réalité na mokolo lelo le problème n'est pas dans la Bible, le problème est dans la biso. Parce que nous n'appliquons pas ce que la Bible nous dit. Nous avons l'esprit de Dieu, mais l'esprit de Dieu est prisonnier en nous. Et au lieu que tout ça là, où l'esprit de Nzambe za kosenga biso tout ça là, aya kaka ndenge tozalaki kala, mais sous couverture la Bible. Voilà la réalité. Or, ce qui to landi ndenge mama kwa la bimaka na esprit na ba émission na amour divin wana, komona ko un croyant ne supporterait jamais l'injustice. Mais il y a combien de pasteurs qui supportent et il y a des colonial, la même colonisation tilelo. Oui, nous sommes au temps qui wana babengango fruit de l'esprit. Ce qui mutazana esprit a transformé bongo na ye, komona misala wana nde komona bolingo, komona la justice, komona bonté, komona patience, komona nyonso to wana subasma na ngo za bolingo. Alors bolingo wana bolingo christique, oyo mama kwa la linga benga bolingo christique ya Christo. Et c'est là que nous n'arrivons pas. Voilà le vrai problème. Donc pour tout ça, en tout cas, nous n'avons, le Congo d'aujourd'hui n'a rien à voir Nzinga, Joao ou ainsi de suite, parce que Joao, je doute qu'il ne soit né de nouveau.